Voilà, chers téléspectateurs, toujours continuer dans la tournée pastorale. La sa grandeur, les prophètes, comme des Paulo Dominique. Merci beaucoup. Partout dans le monde, à Sikoto, Tikakingaba 2, Sikoto Kumibona, Kieja, Rigini. Merci beaucoup. Merci. C'est la toute première fois que tout le monde en a. C'est vrai que vous connaissez le pèlerinage, le placement de ça et là, mais viendra un jour stabilité que vous allez. Merci pour la libota, ma précieuse si qu'on peut me la vapona de la carte et le baba qui s'ama. La bango, pour les cas, n'a pas comme nous sommes. Libota Rigini, on n'a pas beaucoup de temps parce que tu as encore 9 églises, 9, on ne va pas doser là. Quand même plaisir d'être mon ami. Rigini, Zaki, Nicolo, mais les autres, tout le monde qui a même les autres, ils ont matin. Très chaleureux pour réserver la délégation, merci tellement. Oui, Bakeli Lobo et uniquement pour les Ebisa, bon moyen. Pour te Mukola Souka Bosba, bon moyen, c'est très église, église, il y a abondance, il y a prospérité, il y a beaucoup de gâteaux. Kondima, et ton Samanagata Montema Mona Mokopoli de Babozui. Automatiquement pour te mokola suka to mona mboka na tata na nola parce que riche azaki na nyonso Lazare azaki ko souffrir mais tant riche dans Lazare akendeki na maboko na Abraham na likolo mais tant riche alandaki akomaki na libulu na sukulu na moto komona wale kozika na moto tana ndeka yebisaki Abraham ozana Lazare maboko tinda yata nisana litanga mai ya yepsi c'est impossible distance de zanango atatono mai comme la haute parce que distance za que moto que musique ça aussi tamios mais et eux ont ça bato mayele te eux ont ça bato ta connaissance te
lelo biloko ya mokili bozwi ya mokili nde epesi bokabwani, nde epesi makunia, nde epesi kowela na kati ya mabota. Kristo alobaki bien-aimé, n'aimez pas le monde avec les choses du tout. Balingami abengi bato kosambela solo balingami na ye. Bolinga mokili te na biloko nyonso eza kati na yango. Mais maintenant, comment est-ce possible que bato ya bato kofuluka, prospérité, abondance? Amen. Bande na Kristo. Boluka nzambe mpona abondance ke botikela bato ya mokili biloko nyonso wana. Christ alobaki en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, croyant qu'en multipliant de vaines paroles seront exaucées. Ne demandez rien dans ma prière na bino. Lukaka bukonza likolo nini banotinda ndeko na bino bomwana. Kufuka bana mutu ambeto nzambe lakisange kisha solo na kosambla lo. Mukona ukufa na mona yoyuko mona ngai. Tina sana sena yoka yoka ngai. 10 ans kaka prière wana. Dabando senga teke na zombo, dabando senga teke na koma poto, dabando senga teke na koma boy jamais. Kaka ala sa église zo, ya so. Dabando senga teke na koma musali na ye non, loin de là. Kaka sika sa bongisa oyeza komona na déjà na koma wana na sambela kona. Voilà, sans le savoir que nyoso na bando senga abanda ko lakisa pe abanda ko monisa ke mwana zela tala kanga na yebi ele. Comment est possible que on a bino banda bo mwana abando senga kaso na koti na église nkolo moni sangai lakisanga awa na koti ya yobe ya bana cérémonie na ona ndona batali boso e uti pa na yobe pa bango effectivement e bando umela te nzambe so aligio azakatenda na mawatro pe e bando za directement nalo buko ekitina espace na mungongo mwana nanga oyo isa ya bango na yiputi ya kote pe so na moni vision en extase na baluke na moninga bando mem o ameminga na bi frère tio meminga wa nzamba bi azawa te na ko yeli susawa te c'est impossible ko lo batte ba ko yoka ngapona loba peut-être le passe ande wala bino ko aligi bo sembo to akufa pona bo sembo. Amen ibota. Ola yensi ba pakat ba onyoso. Bosenga biloko mukilite biloko wana ba pakat ba tabaluka kango. Motazaka na kete église azosenga ndambe fungola nzela nanga ya yebite ke nzela no fe fungwana. Yondo yebisa ye. Amen. Est-ce que lamba moto nyoso azali lelo na mukilo azali lamba na ya? Est-ce que lamba chez lobi ke sokolanga? Nane lamba ne se yebisa ke repasser ngai. Yo moko ka lamba na yo. Bongo nzambe okelo yebisa ye ya kelaki yo. Oyemi yebi kukudute. Omi yebakite. Oyebi pete suka jour na yo itakan. Nzoto ezala mukole banda. Ezala mukolo pe kolongwa obligatoire. Bo ba ufuke mena nzoto yo baba pakani. Kola lubi ba biloko nyosa mukili ce sont les païens qui les recherchent. Nzambe na bala païen. Nzambe sunga fungola nzela mimbongo nanga païen. Nzambe na bota païen. Nzambe na kele poto nyosa neza pona ba pakano baluka kango. Nkola yebi ke bwana besoin na nyosa. Ata osengite ayebi lakisa kaka bolingo ipana ye. Lakisa kaka bolingo lingana na baninga nyoso kopona moto. Oh bango bazabata mabe. Nani ayebise ke bazabata mabe? Nani ayebise ko magie? Ko jiji moto te soki yo za malamu. Me pusana bango lakisa ko malamu na yo. Ko kima bato te ke bango bazabata okomi jiji ya moto. Oyebite moto ko jije mabe yo ko mabe ko leka pe moninga. Bolela kaka nkolo yo kana biso mali bisa makunga na biso nyo. Amen bande na Kristo. Nani loba un jour kola ko tombola pe ba yike pe ba komi ko luka yango te me ko ya yango moko. Tout est possible à celui qui Amen bande na Kristo. Ndio babona na mingi batuna kabino banda okekuna ozuni mais est-ce qu'il y a ligozo ani so zimbonga libike nzamba béni mais non eza bénédiction te tamuso ko memona lubwako so zuli vala tamuso ko balusala ba erreur tamuso ke poto okeko yiba
Et ce n'est pas une bénédiction, c'est une bénédiction. Véritable bénédiction, qu'on soit, qu'on hérite vie éternelle. Amen. Bandez-vous dans Christ. La vie éternelle, c'est quoi? Il ne faut pas y nzoto boite. Il y a soin quand nzoto ne sont pas qui peut côté. Il y a côté à resal le makambo nyonso. Mais luka kambo kozi ya likolo. O luka bo kozi ya likolo mutamayele nde wana. Parce que nzoto ezana jour bandaka ezana jour ko lala. Peke babwaki yango quelque part libela. Pe bakomelio repose-toi en paix. Mais attends ozaki na mokili bayebisaki oto se reposer en paix. Bachaka mitungisi ko pinga kutuka sikoso komina moto amukila lingaka musa sa kufi nde bayi batonde vele bayi kolela balele na honneur. Quel honneur? Honneur ça sert à rien. Amen. Bande kuna Kristo. Liloboye lelo so batuni bandoto bolote ebele ya bandoto tala liloba eyela kipona batwana o bazala kana ndoto mutazana kikolo lotie na ndega zala kana bwana yena ndega latela okeba utote na bilamba olota ke alati yango ayele to na lupang ayeka ndega na lotela ki me voilà âme wana foi mukola suka ezala sika malamu na bokonzinanke âme wana Ezouar et hérité vie éternelle, vie à l'ibella et qu'on dit à la boufate. Attends, je te coupe, mais molimo, ils ont continué à vivre ce qu'on a ce corps. Bota la riche nega azwa libulu ya moto ni lelo azaka wana. Na kozika na kolela mutu moyo. Bota la Lazare ko lazana maboko Abraham tati na lelo banda histoire no zakiti lelo. Lazare azana maboko Abraham na bokonze na tata. Ame et bomo ya seko. Bomo oya nzoto za en attendant. Mais bomo ya seko nde lekinyo. Nana zala akondi mabasa mbila zo anyosha mukilime azanga lola. Lola lekinyo so Lola so bomona na bokozela kembo Boka kenda bamona naka. Batala naka bayebi kengana zaki Philippe na mukili. Na zaki place boy, na tambula quartier boy. Camarade nanga intime zaki ngani. Bo basala malamu ba hérita vie éternelle. Bangone âme ya watinda kabaye ko intervenir na bandimi o baza na bosolo o baza kutungisa mo bazo bazo yango bomona ki mingi zaka na ilo ba lever mot. Atakala mingi te ban levaki. Ko kenda ke me. Yo sana banani ebele bo bazo cha makelele sima na yo. Banane nasala badute bato basimba ka bango te baboto lika kana sak baboto lak babwaki le te bino basimba ka bino te bana ya amen bota bino basimba bino te. C'était la semaine passée baleveye bamemi Babime tout le monde a battu les Hollande. Non, mutu a terminé le son. Mais bino batoyo. Non. Nasak no joie. Kende. Batika keti na lelo azali na lelo azolenga. Tala protection za babatra bana iloba. Wapi pa na ukende so iloba te. Nyoso na mosana ezali pa. Ameli bota. Kola lo bala clairement. Oye wa pwalu kambongo kenda bisika wana okozwa ndoki. Oye wa pwalu alibala kuna babala kandoki kende noka. Oye pwa kende poto frère. Na yo totika ndoki kende noki sika wana bazwa kandoki. Mais awa bana tata bakende ke malembe. Et comment bien tout est possible à celui qui na makamyo sotaila kaya. Okonda na mutema bolibo linga batonyos kopona pona motote ko jije motote tika moto na ndenge na ye chap bande ngonyos na lusambo kola ba la bilimo ba pona million ko senge bana tata zamna mo tata muzasando la bana se maton pelu kumpeke mo ko na bule na boli mo mo ne pena buto no tata zo mi mo so ko batla o nyoso ba pona bilkat na mukila se ya wenda mo tata
Yoksa libote si kuna bikso te bobote hika na kata moko na moko pole ilungino tata etana libosa moko na moko. Basi yoksa libote ibana wende muyebi ni mumbesi kimya kata mambota dimana olonga kuna olonga libota na utata. Lebi sa biso to abata masoso tali mabunga hotel maniso na zaliso mukete. Kati nisika moko te kuna kwa bwenge binose kote kepana yo donc ça bolingo kata motema moko na moko motema ezala tout temps na poser la temps nyoso poser na boyi na yo tata. Tout le temps, les bottes avaient toujours prêt. Quand on a besoin de la petite mokola suka, comme on a mis sur le tata, basang la moki, où il y a le dessin de bota, et puis ça kimia, et puis ça bon moi, a été un jour, à réussite, obtention pour moi, il y a ces choses à gata mokona moko, il y a une dame là pour moi, pour nous tata moi, nous me sentir qu'on a alcoolique, on a fait tata bon mon canot tata, que ça m'a tata beaucoup d'amis, on a comme les Christ, on a la reine, on a voir nous me sentir belle, belle que nous avons à seko. Amen. La combo de Jésus-Christ de Nazareth. Merci du mot à 100%, merci du mot à Zéké, merci mon frère, merci ma maman pour la part de la merci à la salle de koyangela lila kona tata. Merci. Ba oyo bakoyangela lila kona tata. Bonjour. Merci. Bakopambolama. Merci.